Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. Mbote mingi na bandeko ya correcteur télévision au besoin d'assuko yabino président Miyake vraiment. Bonjour et bonsoir, ça dépend oyo Rolanda face aux caméras oyo. Nazali awa na parlement la lumière au na kambaka de 6h à 8h. Croisement du commerce et du marché. Tout ça va to bandaka 6h. Yabiso mission côté abatu ko sangisa congolais tout ça la bomoko. Union fait la force. Pe ko lobela ba action ya mokonzi ya mboka. Mututu asa na vision ya chef de l'État. Jeunesse congolaise, quinoise et quinoise, moi Namboka, il y a solo sur les pères et des mères. Unité nationale, union fait la force. Rejeter jalousie, tribalisme mal placé, Muluba linga Mukongo. Mukongo pe linga Muluba. Muluba a linga Mungala, to linga na bayanzi bayombe bambala. Fachi zali don béni, don dédié, lipamboli ya Congo. Fachi asana mandat zali mission ya Nzambe. Pour la pacification, il y a Congo, la pacification, il y a Afrique. Surtout partie, il y a Est, il y a des morts, des blessés. Ce n'est pas facile parce que le monsieur a dirigé pays 18 ans, pays de nos ancêtres. Batinda qui est pour balkaniser Congo, mais tout tenir na échec. Azali Lucifer, assassin, criminel, démon en personne, Cheta Chor, nakati ya Congo Oyo, Yabisu. Agitation des bandades. Nana lingi alela. Nana lingi akima. Fachi wani Chilombo béton excellence chef de l'État. Pour akena bango na politique silencieuse au basangi espace au bamonique pas la tempête, c'est ouragan. La neutralisation tous les forces négatives. Mobembo ya mokonzi ya mboka na niveau ya Kasai. Et ça li agitation dans tous les secteurs. Et ça, l'agitation de ministres, de gouverneurs, de députés, même aussi, il y a armée, il y a des généraux fictifs. On peut faire des fruits d'information dans la zone de combat. Mokonzi Mboka a lobby yango projet il les gelou et celle il a côté dans Mbojimai. Il y a yango DG il y a OVD. Victor Tumba Tchikeli. Zéro trou mais commis zéro trou mais commis qui moyibi. Qu'on soit falanga na poche. Ils ont mérité 10 ans de prison fermée. Na prison, il y a Makala. Mokonzi Mboka comme lobby na Kabinda, na Kasai, na Lomami. Bravo et bravo na chef de l'État, commandant suprême, magistrature suprême, premier juge, à l'arbitre. Ou à mettre fin à les confessions religieuses. À un notable kassayen, à un chef coutumier. Basolo lina mokonzi Mboka pour commencer marché pour refaire oza liboso mokonzi Mboka akoma na Kananga akoma na Chikapa akoma na Bandundu bandeko nanga Bandundu ebwenge ebwe to simba na loboko na lingala na français la main dans la main. Mboka eko changer changement zali processus fati arracher Congo par force. Na sagesse élevée, il y a roi Salomo. Oya kwesi bango makale kale, moye batambola ezate. Hippolyte Kanambe Kazembe Rembe Toile. Mwana ya Marceline Mukamu Kuje. Abeli Liboma, Amélie Bombe alias Bombay. Moye atambola ezate. Lelo Namibie, Lobby Ngaba, Lobby Congo Brazzaville. Bravo et bravo na nos militaires. Au bassin dans zone de combat. En tout cas, vraiment, Bandeko, tu prier ma casse vraiment. Combat Ezali vraiment. Combat Ezalité. Chaque pays combat dans la victoire pour nous remettre fin. Bravo nos militaires. Pour mettre fin dans la zone de combat. Violent combat Salami, coalition rwandophone, dirigée par Michel Rukunda Makanika, rwandais au 4e armée congolaise à Kima, à Kepouye, au plateau de fils Sidiki province. 12 morts, bilan provisoire de blessés. Armes récupérées et les munitions. Dans le côté armé, en tout cas, il passe vraiment de perdre 3 officiers. Officiers, on a des militaires,
zone de combat babundi bakufi pour l'intérêt de bango terrain yamboka parce que nous voyons nos militaires nzambe vraiment abattre la bango après ça bango vraiment victoire toujours vraiment musale ça la vraiment malam toujours dans zone de combat bravo na des armées ougandais et armée congolaise ba mettre fin na parc de Virunga ba mettre fin na 7 ADF nalu neutralisé na Dirum bravo na armée bilan 31 maïmaï Kodeko oyo ba déposé oyo ba koufi bilan o ba pesi na armée congolaise armée munitions récupérées bravo na armée congolaise qui salue vraiment Yangolo qui salue vraiment Yambote qui salue vraiment mes bandes dans zone de combat toujours dans zone de combat un grand bastion au ba récupérer na armée congolaise Ouganda na RDC au ba zuba munitions mitraillettes au ba zuba matière ya bombi au ba zui 3 panneaux soleil au ba zuba tenue militaire arrestation un jeune congolais rwandais au asalaki attentat na le 25 Noël décembre bakangiye a dévoilé ba PPRD Bochap Alongwe Tchala mwana nzembo etourné esongeli Kabila epouye Fachi Fumu wetu Tshisekedi Chilombo Antoine excellence mokonzi ya mboka nzambe azobundela yo nzambe alobi na yo président Félix zala na kimia kobanga te paniki te nazobundela yo na mission ngai na pesi yo po bitumba oyo ezali ya ngai ezali ya yo te élévation na yo ezali na kati ya Congo bakobundisa yo bakolonga yo te poza na mission ya kolo nzambe bana batatu ba mamudi bumbanga na shika chitolo nganza ndesha sumbula Louisa na bosanité dibumba dibaya katoka 1 2 et 3 nganza mbujima 5 komi Mouya du cache bipemba dibindi donc vraiment bomoko bolingo union fait la force bayombe badiva mbote nous zibula makutu ya muwa oyo Dieu merci vraiment même moral na président le président le plus sérieux le plus honnête président Gilles talangai na bande ko sa formule omoni koto oyo Dieu merci bade wali misangai la sala qui m'a fait vrai mais lobi tongo na koma na parlement sa formule pendant le bela toujours mboka Gilles Kaloubi la légilisation Gilles Kaloubi on a niveau Mbushimai voilà en tout cas nzamba batela yo toi même moral même combat o ya juste comme Nzambe c'est ça pané ça ko tambola na mututu do bolingo bomoko bosunga biso ta abiso to telemi toi na poulette toi na priorité tous amis même na huile merci végétal numéro sur WhatsApp plus 243 97 360 50 14 chinois na moni chinois mopandi oh et ça fin de l'année chinois maillot vraiment un grand rangueur président chinois président Eric Dieu merci Abdul lobi babenga ngai pona yo un peu de patience nani bakambo na bandango même sa caméra ya yebi même chinois pesa ngai sa caméra to bunda pona ko na komba oyo azui akale moninga te sika moninga ale aleka tango okale moninga sa ko fragiliser combat ezali ya famille te ya ndaku te ezali ya mboka ezali même moral na hiérarchie ya parti ya biso mission to botola bango tout et comme ya peuple congolais merci vraiment il nous a fait la force Fatibé même moral merci Kumbata bonjour mwana mame mwana mama Mambu Masodele. Alors il faut y avoir actualité, ça a toujours dominé dans le voyage du chef de l'État. Lobby président, c'est la toute première fois qu'on ma place il y a Kabinda mais à 21h. Il est pas vivant. Fatia comme il a 21h pourquoi les salades qui problème il y a là. C'est la raison pour laquelle le président a discours na Bolandi. Alors il va tout impliqué dans le détournement. Pour na makambu ya misala ya kobomisa Kasai bakotia bango na boloko il ne peut pas vivre ce qui président le bien loko bongo c'est-à-dire comprendre dans le bas qui le président Félix n'est pas lâche donc atmona kaloko la zomo na te mais ba oyo ba comprendre kate ba zolo ba oyo azala shinjoka yebi wa kosala il ne peut pas vivre le bas qui kokende na Kasai kozonga na ye akozonga na batu mususu
oyo bakoleka directement na prison ya makala lobi bino moko bolande bimi na munoko na place ya bato tu oyo badetourne mbongo ya misala eza na boloko alors combattant il faut okoma nde tolobaki tokomi na village ya suka parce que boyebi élection ya 2023 nde nalobaki ekose dessine idepesa viva élection ya 2023 ekose dessine ekozala ndambu kote ndambu ya bakongolais kote mosusu ya baétranger bakongolais bakozala na kandida na bango baétranger bakozala na kandida na bango yango moni na minute oyo ozomona idepesa viva bochaf akatisi to akatisi te lungano akatisi to akatisi te baza bakongolais to bakongolais te lobi kutu bolandi na Claude Nyaugabo ancien ministre ya environnement ya lobi ngai kutu na ya na union sacrée te menga na ye directement na ile pesa viva po omona ke bato ya FCC zindaka te ezi mwana na mwana Lucas sauvetage ata bidon ya 25 litres ko sauver te tala mwana simbi ya nyabika me akobika te suka kodi ile pesa viva nalobaki na pouvoir ya Fati Beton ilitili yo otia pour tiaka vigile parce que yo moko koyoka so babeta kitolo awa Thompson ndana uchi kuna na ebisio embouteillage ile pesa viva embouteillage ya Thompson nazobisa yo bato wana bazalaka makasi na télévision ya kokritike me ntango eyaka bango nde bazalaka bato ya liboso yo kombate ya idps olamuki na 4 na bulu kozala moto ya liboso na molongo oyo aboye bapesi yo jeton 214 idps viva bato alamuka deja baza wana baye kosomba Thompson tolobaki bien oyo président azosala oyo babengaka yango état d'urgence idepesa viva eloko moko te ezangi na Congo mpo biso topeshaka biso mpe tozala na basoso lobi bomoni bainvertisseur ya mindele bakiti dansele na daiped bazozongisa yango mpo na basoso mais président teli te bozela wana ifo bolia paseke njala nde babaka njala ezaka na matoi ifo bolia do avant bolia ifo na komande idepesa viva yango omoni politiki wana le chef de l'état asali mpe biloko wana omoni na pui yango balobaki 10 kilo na $10 esalami te parce que soki batie 30 kilo na $32 soit 32 divisé par 3 epesa combien $10 idepesa viva yango wana esalami oyo tobandai kolia Thompson moko na 2000 fois ekomi sikoyo 1 kilo na 2000 fois donc Thompson yango mpe eloko ematisi bango tension basosiété mosusu wana lelo ekokanga bakoteka te omoni maka Thompson yango Thompson ya mokie eza 16 plis idepesa viva ya mokie 16 plis donc tokolia yango na façon nyonso mbakalinga ya likayabu obaki idepesa viva tolobaki tokolansele bango opération en 3 temps lia somba kumba idepesa viva esalami alors combattant il faut comprendre na minute oyo tokomi na village ya suka nde nalobaki filme nyonso ya action ezalaka na baetape na ya tokobanda na etape omoni acteur bazosolola nanu etape mosusu ya katikati etape mosusu ezalaka bitumba ya yango oyo kote tokomi idepesa viva adversaire déjà aza lembele il faut yeba yango lelo oyo ntango bobandi komona un secrétaire adjoint Ferdinand Kambere azose retrouve na prison ya makala il faut mona déjà que bato wana bazalaka lisusu makasi idepesa viva d'ailleurs mutu oyo aportaki ye plainte ameki koretire plainte ya boule nde baretire plainte il faut abi asengi liberté provisoire alobi barejete oto barejete alobi yo oyo eza état de makambo ya korejete plainte eza makambo ya bino mibale biso tokangi yo na infraction ya kuluna obambi mutu molangi azokola kuluna idepesa viva alobi il faut utiliser terme ateti l'État yebi te makambo oyo toyokani na biso ta retire plainte ayebi yango te yo obomi mwana voisin oke kosenga voisin pardon voisin ne pas yimbisi yo est-ce que l'État yebi makambo wana akokanga yo za maîtrise idepesa viva nde Ferdinand Kambere ndaza wana baboyi kopesa liberté provisoire donc akonsome nanu eloko oyo bato nyonso baliaka na prison ya makala nalobaki awa bato ya FCC ezindi idepesa viva bango nyonso mutu ta kobika
mais il faut mutuka kamoko abika parce que ata na histoire ya Titanic batumbi bale babika ki moko abika il est pesa viva moko na bango akobika ye wana oto zo benga ye mabunda boss mabunda il est pesa viva yenda ko banobeta histoire ya bato ya Titanic ya FCC ndenge di bana bakotuna ye edindaka ndenge nini ya lobino tozalaka na nyoso tozalaka na majorité na parlement tozalaka na Sénat tozalaka na bagouverneur biso tobulaka kaka 2023 tokozongela makambo na maboko ntango président Félix akoti langa na bango banda koloba mingi 2023 tokozonga joka bazalaka na baplan tout. C'est la raison pour laquelle Chadar a bêta Kantolo. Alobaka, au candidat Yuma, on va paralyser le pays. Paralysation, oh, ya tanga kiwane zaki ya dit. Ya nini te ezaki ya minduki o bazaki na yango. Après qu'on examine Kindakati, Kashamata, Jelem, Balobaka Isuso. Il est pas sa viva. Le fanda awa yoko iko imaginer un individu le quoi John Numba zaki na arsenal militaire na ndako. Il est pas sa viva. Bango babande ko luka président Félix qui na baona makambu na lombango. Pope bango pe ba réagir na façon moko au peuple congolais ngaki akufa ebe. Président pa ke na stratégie. Première année na ye ake na politique ya zoba lokola yebi na eloko. Il est pas sa viva. Babengi échanger pas ya fayu la ndimia. Marionnette andimia. Mais ye essentiel akoma na objectif na. Objectif na ezaki ko mettre bango KO. Yango tolobaka ye aza diplomate. Différence na politicien. Eza makasi entre diplomate na poli. Diplomate makambo akosala koyebisa yo te. Ekopesa yo mayele. Il est pas viva. Abenga Kabila partenaire na munoko na mutema lobi zelo kozwa kibota. Lelo suite à suite. Alobi na bango, je ne finirai pas dans le passé. Lelo procès à John Numba eza passé to passé te. Akena Brazzaville obi coalition FCCK chez Kokufa te. Lelo ekufa te kufa te. Kobondi Fati apesa kaka position oyo Kabila kosuke ya nango. Il est pas viva. Abomi yango Fati na sabongo ayebi na mukolo mutu wana kozwa ekoko ya mukolo. Akobika te. Il est pas viva. Basakanaka. Tolobaki étape ya makasi au président Félix asalaki yango wana ko déboulonner baso osalisa sebe parce que aboyaki yo ye moko alobi na Kasai na bandonaki bino te bolanda bato wana te baza bato ya lokuta awa na minute oyo na pouvoir na biso toza victime ya lokuta bato wana opposition bazosala ya lokuta lobe eloko président Félix akuti ya kotelema oyo ye abomi aéroport ya Ndolo bolandi balobi 80 ans depuis l'aéroport à Ndolo et Salama. Bato qui kuna batlater et koti ba réhabiliter yango. Il faut Fati aya ko réhabiliter et loko basala depuis 80 ans. Il n'est pas ça viva. So eza na sima na biso. Kendo sa kuna misala esa mato esa mato. Il faut Fati aya a réhabiliter na zo ba babandai ko kende bati ala taba nyama. Kabila sala zone na kinga oya tiaba nyama ya ba espèce nyonso mais zo ya mboka atikela fatika kalika kumoko likaka on pa ko meko ya funa mate na matembele ide pesa viva bango bazaka batu ya ba projet na carte fatia beaucoup ta projet ya aéroport international mbongo ebima mbongo ba détourner yango est-ce que boye ba ka réseau José Makila akanga mi na États-Unis ba tia zo lela na Sénat ono badi basénateur oyo boza libanda bozo osakana yo osambela kozwa boulot ozwa poste mais na pouvoir Fati moto azosundola poste il est pesa viva José Makila aza na États-Unis azonga te mbongo ya aéroport bazalaka makasi na market omona babete bino market ya kitoko bito asala aéroport bino nyonso aéroport naza na fili awa babetela biso market ya TGV to ya TGV batia TGV tozela TGV oyo ezalaka te ya grande ville babino asala TGV totala boye bakete ekoya na bamoto ine pesa viva joka Zoé José Makila Alexis Tambwe Mwamba bakalake bazolongola bakombo na baona sina Tambwe Mwamba bimaki mpona makambo ya maladi ine pesa viva joka akimaki makambo ya détournement ya 400 millions de dollars oyo adetournaki na se ake maladi banda akenda maladi esila to esila te maladi ezosila ye moko akomi kobakisa lingi kazonga ine pesa viva soki bayebisi ebesi emetina sava okoki kozonga te
Kotala nanu na yoki yowa libumu bien te lokola nazobela pe emoro. Posa na ye azala kaka kuna. Mais bazobosala ke Fati aza international. Il y aura un moment donné ba mandat d'arrêt international. Olandi procès ya Chebeya. D'ailleurs ekozonga le 12. Ministère public a lobby ba mandat d'arrêt international ba monansango. O ekokanga na jonu. Soki azawa ekokanga, soki bimi libande ekokanga ye. Si de personne va. Na minute Europe examiné. Bako sabino te. La plupart ya bakabili ba okende Europe te eza volonté la bango te. Europe exami. Rapport mapping. Il de personne viva. Soki boye bakango te rapport mapping. Rapport mapping. Et l'autre kangisa Roger Lumbala. Mututu aza na kati ya rapport mapping soka nyati liko na Europe ba osani ni. Simba ye. Yango boni kamera bimi libumwe fimba zobela. Ah batu banda ko traiter ye azbazalaka ko wuti na France. Il faut qu'il de France. Pourquoi ça boya qu'il de France? Comme ça na kati ya rapport ma. Soko nyati kaka likolo mukama. Mumbe wana tangwa kabila ko kenda ka France pamba papa kenda resusu. Bango tang bazo luka Fati bazo luka ba. Awa toza na politique ya bitumba ya libanda. Bato minene wana bambi mutoga. Merci combattant. Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.